internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Matanga esi la kambango epa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi pa bakolo na yango ate bopesa ngata. Mais Molim, voilà. Bravo. Ouais. Ouais. Oye bana yamboroka, oye na bilengera, aye bino bamarasta, papa na ba mama. Mboka soki e baby masa na yo yango e kobe baka elongoma. Wimba. Mena otali bilamba totikeli yango JB, otali musique internationale totikeli yango Fali, otali succès totikeli yango JB. Otali mama koyemba ndenge wemba zali koyemba totikeli yango Frère Richard de Poule. Soki bomoni ye na nzela o, soki bomoni ye na balabala o, bolobela ni ye ngai awa na kolela, bolobela ni ye ngai awa na baby oh yeah. Mbote bana poto, bana partout, bana monde entier, bana Bruxelles, bana Londres. Et zanga bongo, moi c'est Bolinga mingi et lâche l'être la petite assure. Tozana matanga ya papa Nabiso Wemba, tozana deuxième jour ya obsèque naie. Tozana ba invité à marqueur, tozomo na ba sapeur, bazo lata vraiment awa, Isaiah Kobe, baba sapeur, batu bazo ya kaka. Bonjour papa. Bonjour madame. Vraiment mon papa tout le monde na matanga papa na biso papa Wemba. Ba souvenir ni nous allons pour na papa na biso Wemba tiki biso. Ba souvenir ya malamu eza belé. Tant que photographe nazali, j'étais photographe à Pepe Calais alors nazaki accès na ba concert mingi ya ba musiciens nyonso. Et na concert à papa Wemba, asina participer déjà deux fois. Vraiment nazalaki ya kosepela. Vraiment nazana douleur makasi koyoka papa Wemba kufi. Yango moni ke nasali effort na ya namona ata papa pona mbala suka nazanga ba nostalgie ya papa Wemba ya mingi oyo pena ngai na sepelaka koyoka vraiment nazana pasi na motema mama okosela so pe nostalgie na emokoto yoka esala ka bien mingi nzembo ya mama surtout que papa na nga azaka sute mais tant namona ka mama na linga ko négliger mama te na linga vraiment na sepela soki la biso atanda mbumuke mama soki ozalaki na bomoi mbele liwa nsambe na ngai na mesa na koyemba papa za na émotion makasi azoko kate il faut comprendre et aza vraiment na choc ya rolela papa na biso Wemba faut comprendre et vraiment et ça li pas si tout le monde azolela papa Wemba na nzembo soka kanisi et ça li pas si papa tiki biso pasi mingi vraiment na motema da ko perdre mutu munene boye vraiment levier Wemba dio vraiment tiki biso bonjour papa. Bonjour. Papa na monyo a oyokolela papa na biso Wemba. Ah to la ratara père na biso nini yemta sai sele mamba elitende kota ba nini mais atiki biso ka brisque mara boy. Donc te tika dernier hommage papa malgré ma distance ake kufela musika mais ba coup de chapeau na musala sali na travaux na e na ba œuvre atiki na pays. Yango souvenir artiste né za la bon. Vraiment merci beaucoup papa. Mawezo continue kaka. Merci beaucoup na gouvernement na biso musalezo sale makitoko. Sécurité makaseza na palais du peuple awa pas de bonjour papa. Oui papa na monyo na matanga ya papa na biso Wemba. Papa ba souvenir ni na malamu za na mpona papa na biso. Vraiment nazana mawa mingi pona ko ya lisusu kolela papa na ngai lokola azalaki papa oyo azalaki opesa biso posa ebele vraiment na makamunyo so musique na ye est appréciable peu bilamba na azalaki kolata former biso yango to elelega na bilamba
Vraiment merci beaucoup papa na sepeli na moni pe papa na biso abeti ba sap makasi awa. Donc tozolo la papa toujours na sa Bruno Zoé vraiment bien surtout na makolo. Donc papa Wemba tozolo toujours na bayoji hein. Bayoji. Ah vraiment. Mbote papa. Mbote maman. Papa moi liloba pona papa na biso. Moi liloba za makasi biso o ne bana molokai. Molokai. Donc bana matonge. Bana matonge. Apa matonge ana mwana dalibanda matonge. Yole la fe na biso via bebo le la ngai na mawa na sengo. Yango tozo ya kaka ta biloko na na a. Vraiment papa faut fongola total ba griffe bien. Pour papa lobeto le na ba griffe. Pour to boy mambo zumo elamba moko na tombolo e na ngola tika ba griffe faut bima vraiment total. Nazo mona ba yoji Bruno ben nango vraiment bien total. Vraiment merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour madame. Oui papa, moi liloba pona papa na biso. Ouais, nazo présenter nga comme nanga monsieur Malala Kokinga Suzy, président de Nouvelle Parabole, artiste et musicien. Dans la commune ya Lemba, dans district à Mwamba. Talaka papa, asa papa ya biso ne so pa cadre biso donc tant que to kaki liwana e sala biso pe pasi. Yango na pesi ka mes condoléances na famille ya papa Wemba Shungu. Pe na kobosa na tenze moko ya salari toko titango la tune chando mbango na musika yokoka mwisanga ye na pembeni na kolenga ye ndenge nini na tuna kombo na yo la tune je yoka na yebisa toko solo la ndenge nini ye ngai na yongo toko sila manzaka sepo ya kotongo koka mwate sepo yo leki kitoko. Merci beaucoup papa, merci. Pasi makasi ya romona tout le monde azole la kaka na banzembo ezo ça passe. Bonjour papa. Hey Bruno baby. Eza ko beba Bruno Zoé vraiment bien. Zoé bandali ko ti na scène romona ba voix ter kanda Bruno. Ba voix ter kanda mbote papa. Ouais mbote bele na moyerolela. Oyerolela papa na biso na forme la tikitoko makasi donc. Bon, mingi kaka idéologie avait beaucoup. Bon, Kuluba si salinio kwa tembe. Viens nga on allait là trop papa na nga idole koko na ngai. Na mi ici sa père. Na utana ba monde ba savané de picho. Ça c'est casamonte en plastique. Oh roya na ngwa na osepela fort pour faire la tango. Merci, ça c'est Jimmy Weston. Faut la qui ça total ba griffe papa. Ndete aboye ressemble faut total bien. Faut panza bien total là. Donc tu es déjà na idéologie à ça. Vraiment. Ndeti babiso to abato to sala mamutu oyo ayebi da mode façon na lati à comprendre GC Yoji ezoloba. Na la caméléon 1000 couleurs. Na la drapeau mboka Congo RDC Congo Brazzaville bamboka tout. Merci beaucoup mbote papa. Mbote. Oui papa na monyo kolela papa na biso atiki biso tozana souci vraiment ya ko perdre mutu munene o ya mboka. Lilobani nyoza na ngopona papa na biso. Souci ga ya trop to perdre grand prêtre sali biso biete. Na ngana zalanga na mona mombele na embaka danger. Na kempe donc na grand chanteur. Vraiment papa ko sala biso ata akapela moko ya papa na biso. Soki bomoni ye na nzela o. Soki bomoni ye na balabala o. Bolobela ni ye ngaya wa na kolela. Bolobela ni ye ngaya wa na baby. Oh yeah. Maboko. Vraiment Azu vraiment voilà biso. Azu vraiment voilà papa na biso. Wemba na moni ba sapeur awa eza ya kobeba Bruno Zoé langa bango mbote papa. Mbote maman. Vraiment papa na mona matanga papa na biso donc molato nde molato. Papa mo liloba. Ouais maman en tout cas na pesi d'abord mote na ba tutu o ba e mambadai. En tout cas depuis papa kufa na kanga jeune. Pour mamba forme en tout cas na défenseur ya bumbu. Na ko défendre bumbu na idéologie. Papa ba ki ba la tene na forme. Vraiment. Na mona ba griffe eza photo la kisa total ba griffe hein. Ouais maman ça c'est Francesco Smalto. Et mon année. Bruno Bendango vraiment bien total là tina makolo. Benda vraiment la sentir vraiment mbote papa.
Ouais, mbote moi c'est kitoko. Vraiment papa, tout le monde na matanga papa na biso Wemba papa. Mon souvenir ni non zanango pour na papa na biso. Ouais, moi normalement je présente au nom de Fuma Bello, les derniers fils de la région qui étaient Nimukurubu, ya forum à Ratarate, où il y a minute 65 qui a Léopard de la Sable. Mais il y a un groupe, mais il y a un défenseur ya Bumbu. Pour biso la minute 65, on a présenté Fimo de Roja Fango Ferré. On a présenté Fina Jamambu Korediak, Chinois de Kini, Robi Jafanko, Patou, Logis Malou, on a Paris. On a présenté Bangwa. Nengo moninga awa soki na eboe po balobaki biso ba saper toza na punition. Ya mon mamba forme na lobaka. Punition nini susu bosali nini? Yango mona lobaka soki oza na bandeko na mbandaka zela gene na nzombo. Po makamba forme za niveau na yote. Bata sa toi. Ya moni papa Wemba lobaki mokili yango mela sakana lia. Tango liwe yaka elaka kati. Nazo sentir ka ba koto makasta ba pantalon. Yango moni ke so moni boye bot on a beti comme on a Emmanuel Kane. Bruno jouait vraiment bien. Oui, ils ont 23 ans cher. En tout cas, bon moi quoi mboka toujours likolo musale les autres salles ma Bruno Benda vraiment. Ceux qui mundele abimisi eloko 2500 €. Ceux qui boye abimisi 10 pièces. Ceux qui boye 20 ata mbala moko 3500. Oya sombango na 3500 c'est qui a gagné. Ceux qui ont na nouvelle collection à Tchatché pour poto mikolozo beta Tchatché. Vraiment. Viens dans Chikito Mouchachino Aïza Kobeba pour nazo mona vraiment mbote papa. Papa na mono na matanga ya papa na biso Wemba. Moi liloba papa. Moi liloba esa biso ka souci makasi pour nini papa akei atiki biso bana na ye tellement ba muntu abanda idéologie à forme. Ba bimfata tumfata. Bruno Zoé vraiment bien on mona koto ya Tali na guerre de la SAP. Papa Wemba na Kester, au moins papa Wemba la take loko oyo. Solo. Est-ce que vous avez une nouvelle collection? Vous avez une nouvelle collection, il y a 15 ans. On connaît pas, ah bon, on connaît pas, demandez. Vous avez une nouvelle collection, il y a 15 ans. Et puis même minute son amour n'est pas moutou na tundango. Et puis tout refait les a et ali. Benda vraiment total la tour Eiffel wana na moni. Oyo makaku na sagité. Oui papa mbote papa. Mbote maman journaliste. Papa na moni na système ma pu peser robeba mabe. Beba, je suis très fâché comme tu me vois parce que la SAP est en deuil. Donc c'est pour cela mon collègue sapologue papa Wemba akufaki, c'est pour cela nayaki pour na beta korbo. Nazo sentir ba saper Bruno Benda vraiment. Maman na yebisi yo ngana yekso na ye ataka ntoka gal notif de gal mona bumbu ya solo santé mentoka gal vraiment. Bon, na mona yebi ke bana poto ba kolanda ba mona lengi na pesi o eza onera ya vemo de ko tsafa ko feko fuma putu. Al Qaeda ko sipram dilangonda o eza ba korobo na ko sala publicité griffe pour ba kutia ba bele o linga sola yo ya ko solisa ngai na ko sala publicité griffe mo kote yo mo mona ka ozwangele o eza nko na sentir na zo sentir na moni papa na biso wa donc ensemble ya veste do ameme simi na liboko muta mekate mbote papa mbote mama oui papa na zo mona kaka donc kanda mabe oza nango papa tsegel biso devant kanda mabe solo wana. Donc nous sommes des galois, en tout cas pour nous défendre les galois, qui Gauthier mascotte. Nous sommes ensemble à fête. Bruno Benda vraiment griffe total pour Aïza Kobeba. On a coco tuza lobi na massa na santé meka ko la forme lobi. Donc tu étais pour nous présenter forme mais tu peux nous la paire. Mais je suis bien habillé, yo bigata la montaneza, nga mona na coco tuza de bela lobate maman journaliste César. Vraiment maman katia malobate. Oui na lobi papa lobaki. Tika forme yango moko eloba ezaka forme ça c'est Francesco Smalte Clovis Immortel Pomba en comment mukonzi ya bumbu nako défendre bumbu nako sa défense ya bumbu na idéologie mobimba. Merci beaucoup, merci ba on azomona ah vraiment nanu na mona te jamais na mona matanga ya boye mbote papa. Oui papa na moni na matanga papa na biso papa Wemba mon souvenir ni nous allons pour na papa na biso. Merci na nos paroles au départ ça donne langa. Moi j'ai 58 ans. C'est-à-dire que tant on reste bandi, na kata ba public à liboso, on a pris un salaire. Baninga o anga ba yebi. Maman nanga gudu ayebi, akupa ma yebi. Donc souvenir à ça dire que à la kisika propriété na bato ba yebi kotambola te. Bato kotambola yoka mayanzi. Ba koma kotambola. Donc monyo sa yebi ndenge batambola ka pour ça et le but que cher. À le but et le but et là-bas, ici, manzoto. Attends, moins cher, mais sur les yeux, il y aura ça. Donc, ce pays, il a une propriété, il y a une propriété regrettable.
Merci beaucoup, papa Namoni. Très propre à CPL. Merci beaucoup. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, papa Namoni, on a matanga, papa Nabiso, papa Wemba. Moi, Lilobani, nous allons pour papa Nabiso. En tant que moi, Nachango, et puis artiste, sa père. Naemi ko représenter bana Chango na ma o tozanango. Ya kolila papa Nabiso vie musée papa Wemba. Et puis bana nduno bazolela mingi pona papa Nabiso. En tant que artiste, ndenge nazabo naza sa père. Bon, idéologie, vote à vote, na c'est le docteur Martins. Nous jouons vraiment bien. Jouons vraiment. Benda vraiment ba griffe ba sa père on azomona jamais na mona jamais ça là comme les garçons quand on a na kaluji benda vraiment ba comme ezolo ba griffe nde griffe na sentir ba vena biso ba kinkese ba no lata ka dotango ye awa fo elamba eloba mais na kolinga na sala mo muke eloko moko ya muke e osaka bien artiste musicien biloko vena biso abeta kala. Oye oye bana ya mboroka oye oye na bilengera aye aye bino bamarasta ba papa na ba mama mboka soki ebebi masana yo yango ekobebaka elongo ma papa Wemba donc ezaka bana Chango baleli mingi atake sikani makaka envoyer spécial ya fils la sey pour naza mise ya fils la sey Quai d'Orsay. Donc na pesi bana tu Quai d'Orsay ba mbonte pe bana Chango bana ndunu ba mbote ya trop et puis bolela toujours vie pour père na biso quoi. Merci beaucoup, merci. En tout cas, on a zomona awa Rite le Babylore. On a zomona mbote papa. Oui, mbote maman. Oui, papa na monyo na matanga papa na biso sap toujours sap. Na habité ce qui ba souvenir ni nos ala ngopona papa na biso Wemba. Te ba souvenir za trop tala sur les zomona ngana ba bien habillé bo c'est grâce. Vraiment vraiment. Alors je suis tout habillé donc mes Césara au nouvelle collection. Nous joie vraiment benda penda ba griffe papa yaza nazo sentir. Collection Sika. Il y a 2017 ku finango do se Gabana. Collection via griffe via ku finango na kata podium quoi. Ça peut tarder na sido na mbati ya yuji ama moto. Parce que ya matia. Ah, dans la carte na sous kilote. Il y a do se Gabana quoi. Vraiment. Aya, au triple semelle, il y a Weston Ngandou. Vraiment nazomona. Au gouverneur de la SAB. Au gouverneur de la SAB Mokonzi, il y a Barumbu et limité quoi. Dans les seuls leaders, il y a équipe. Merci beaucoup, merci tous autres continuer tous autres koba deuxième jour ya matanga ya papa na biso Wemba. Mbote papa. Oui, bonjour ma soeur. Vraiment na munyo na matanga papa na biso Wemba awa toujours en forme mais ba souvenir ni nos ala ngo na papa na biso tiki biso. Bon, ngaza descendant valable ya King Kester Meneya. Comme via Kenda déjà tiki la biso idéologie ya triple semelle au bomona kuna. Yango comme vraiment la musique yango fallait to ya comme représentant valable via l'obeta queer yango monito beti queer où ils a Kenneth Cole des a griffe États-Unis parce que nga uti kuna et on a lati ya pantalon ezali Jojo Armani vraiment Jojo Armani oyo chaussettes eza ya Hermès et chaussures nanango kuna eza Jimmy Weston triple semelle et écharpe nanango oyo ezali ya Pirelli Elise donc nena luto loba na mokuse blouson na Jimmy Weston donc ndenge zawana en tant que descendant direct ya King Kester donc vraiment fallait tout la vie beaucoup merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tozokoba toujours na matanga ya papa na biso Wemba tozokoba eza bongo TV nanga Jerry Mongongu Mata tozokoba toujours ba souvenir oyo papa na biso azanango tozokoba toujours. Bonjour papa. Oui papa ba souvenir ni nozanango pona papa na biso papa Wemba. Bon ba souvenir pona papa wana grand frère na biso. Biso to ba descendant na biso to ba kolo mouvement biso to bandi viva la musique ba jardin de Cambodge ba bipoli ba Espérance Chakara ba Peta Ziza do biso to ki ba comité na bango yoka lokole ba kaboni via ça la plan na biso to que répétition na molokai to ali bana papa Wemba kolo forme idéologie yo yem ta laksa biso yango yango mo to tikala toujours na idéologie wana boko tala nga bien nous joyeux vraiment bien toi bien oh John Lob
Oh lapidis. Donc minga kolobeza te, bomoni bino mo bilili quoi. Na li père des enfants. Papa bana 28. Ndo mo na lia. Eloko na sala na rosala ngote po na lia papa. Mais et pourtant que on a li père na biso grand frère na 10 ans na kati. Donc ya mo na la kisi boye. Tina bimi na côté parler donc il batu moyen te. Donc c'est ça. Le trouvaille vient sali biso le loyo to kutani biso surtout. Mboka nyo surtout tozali awa. To la sanga bilamba. Na boya la valise. La kep parler na juste qu'on a changé na yé. On a changé 4 fois. Oh là là. Ouais, merci. Vraiment, merci beaucoup. Tozo continuer. Parler de Papa Wemba après tout. Bonjour madame. Bonjour papa. Oui papa, bah souvenez-nous nous allons pour papa na biso papa Wemba tiki biso. Ah moi pour Wemba j'ai beaucoup de souvenirs mais madame. Comme je suis comme ça, c'est Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un suivez le guide. Papa Wemba, c'est un, je sais pas, j'ai même des émotions. Voilà comme je suis ici, très bien habillé, très bien. Nazo mona kaka. Toujours Nazo c'était donc Ndoki. Donc j'ai beaucoup de souvenirs pour Papa Wemba. J'ai beaucoup de souvenirs. Et puis si je suis aujourd'hui à ce niveau d'études, c'est grâce à Papa Wemba. Vraiment merci beaucoup papa Nazo Santu kaka mbote papa. Mbote maman. Papa ba souvenons ni nous allons pour na papa na biso papa Wemba pour na moni sapo yo lati dans les airs obeba mabe. Te nga souvenir na lango vraiment na papa banini dans mingolo be atende na boye. Donc na beti ba yoji banda likolo banda ya se banini donc ba zara yango vraiment. Donc on s'entend vraiment bien. Vraiment. Mais papa la boya ko benga ba vela nga sa koto mais ngamula dina ya vraiment awa na mo na vraiment papa vraiment batika munoko wana. Le trop lo ngola bima sa ba ni yo mozo mo déjà. Ona yeko to kutanga mulongo to kutanga kati. Ningolo be atena. Peut-être pas souvenir belé kaka atiki biso vraiment qui était niveau mat on continue chaque jour. Merci beaucoup, merci. Tozoko bakolela papa na biso kaka, pasi mingi souci na motema, to perdre moto monene kati na mboka oyo. Dans souci makasi tozo perdre na moni papa na biso beti eza robeba wa mbote papa. Mbote maman. Oui papa nazo mona toujours voita ku voita, to la papa na biso toujours en forme. Oui, bon, nazana moi 4 mois à Roloba. Nazana couturier, biso ne to sala ba artiste. Na pour na hommage à Papa Wemba. Maintenant otali bilamba totikeli yango JB, otali musique internationale totikeli yango Fali, otali succès totikeli yango JB. Otali mama koyemba ndenge Wemba zali koyemba totikeli yango Frère Richard de Poule. Alors pour ngai na ba français te pour français za mindele photo za fier na langue na biso. On toujours français te mindele bango baza banani. Baza banani po biso ba pièce na za ba griffe te. Bon ba pièce na ngai eza na ba griffe na ngai moko eza sans dos. Sans dos lingo la Congo. Samu Congo to on peut retourner, tous sont vraiment bien. Papa bien la ti ba griffe na ye moko. Donc griffe ye mo abi pesiko. Ngai moko mutu na tongi yango. Vraiment te la tara ba dioji to fula raka ba. Abi ye mo tongi griffe na ye. Na ko senga na gouvernement congolais ba soutenir biso ba couturier ya mboka, ba tia penza budget. Bafongola culture na biso fungwa ndenge ya ba Nigérien ndenge ba pays mususu batikela biso liberté na culture to sala makambo bien donc pona nga na suki wana pesi mbote na ba congolais tout. Vraiment merci beaucoup na moni papa na biso papa tongi bilamba na ye moko abi griffe na ye moko donc ya boezala te abi opesa kombo te boza griffe na ye moko. Merci beaucoup à toi aussi maman na Anaïs Chembe Lova Chungu, Patricia Lamégane, pas grand merci à vous. Dans mon délégation Belé, délégation à Brazzaville, je vois Baza tellement Belé, Baza Peur, Bazali, Bato Belé, il y a Marc de Marc et Baza Awa. Gros merci à toi, Max Eteka depuis Brazzaville. Je vois Kevin Boandeli Fourambois, Baza tellement Belé, dans mon délégation. Il y a sapeur bazokota tozoko bakoyela papa la biso toujours na système ya voita ku voita donc tozo continuer tozo zwa kaka tozo lela papa la biso donc ba sapeur eza robeba donc eza robeba awa toujours tozo continuer ya boezala te nazo mona ndeko na biso ekekwazo kota bo bazokota. Donc tous continuer pour la papa la biso, tous la maman makasi ya ko perdre mutu munene, vraiment maman mingi ya ko perdre, pasi mingi ya ko perdre,
Oui, mbote papa. Ah, mbote maman. Oui, papa, toza bongo na matanga papa na biso. Wemba dio, ba souvenir nous na pona papa. Ba souvenir ya papa Wemba. Na ndi koloba, papa Wemba souvenir ezebele. Ezebele, nga na baki maman nyondo. Na naki na 4e primaire. Na 4e primaire, na baki maman nyondo. Maman nyondo, ba tout na Sainte-Thérèse. Maman na papa Wemba. Soki bino boyebi te, menga na yebi yango quoi. Comprendre? Calme-toi. Merci beaucoup de mon papa la biso. Donc système Angelou, Bruno Zoé vraiment bien benda bien yaboé. Système à Angelou, yaboé Zalate, papa Betty Adeka, oui mbote papa. Bonsoir madame. Oui papa, merci beaucoup, merci pareillement. Namoni vraiment papa Betty ba forme makasi ba souvenir nous avons pour la papa la biso. Souvenir ya makasi na une vieux beaucoup ezali vraiment courage hein. Ah, ezali penza courage. Nous avons vraiment bien papa beta système Angelou ya boye zalate. Bon ekoki pe kozalate pour la mona ki batuma bakatisaki ngambu. Ba yaki awa na ba veste te na ba na ba cravate quoi. Vraiment, on est presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui pour continuer le lobby. Vraiment, on a beaucoup de mboka. On a toujours fait que biso beaucoup de mboka. Toujours liboso, toujours en avant. On a biso toujours dans le mboka. C'est votre humble présentatrice et la Charlotte, la petite assure dans le lobby de Tara. On a tant déjà dans une information. Il y a bien, il y a ma casse, il y a collègue. Pour accompagner corps à papa la biso la nécropole. D'abord on a vraiment bon image il y a bien, ma famille surtout il y a bien pour moi. Mère. Ça bon. Mère Molim, voilà. Bravo. Ouais. Internaute 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Matanga esila kambango epa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango ate bopesa ngata.